la réclamation. Ok. C'est-à-dire muto ya tekama. C'est-à-dire biloko nyonso ya yepe bateka. Azo vivre droit na été. Azo vivre un esclavagisme. Et muto az esclave a un droit te. À dépendre na bateau ba diriger. Parce que vie ya biso ebele bananzambe. Na vie ya bateau ebele za okangaba. Parce que mon bateau musu na vie loko nyonso malamu ou me la raté na nzela na. Pourquoi? Parce que bateka déjà. Et tant bateki et loko bateki eza réclamé. Eza loko to dans le pango to fandi mais le pango ngo c'était kama. Mukolo ba bimisa yo oyebite. Oui. Pe influence na yesuki karaté okunda bibembe. Influence neza même na maloba. Zomona. Influence neza même na maloba. Et maloba ya muto mokili. O nyoso za influence spirituelle mais ça va briser la souveraineté nzambe. Okay. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple dédié, partout bozwami mbote na bino, bananzambe, oyo bolandaka biso tango nyonso awa na EHP Media. Ezali ya bino ndeko Ekibumba oyo azo présenter mission oyo ndenge lokola momesano to yambaka basali ya nzambe ba oyo basungaka biso pona koyeba ba mabombami oyo toyebite. Maeto yebi oyo to ignoraka alors yango wana to ponaka basali ya nzambe ba meka kotalisa biso kofungola biso ko révéler biso na bae oyo nzambe azosunga bango po batalisa peuple dédié partout dans le monde. Voilà yango wana to poni ko kutana na moko ya basali ya nzambe na kombo ya prophète Guy Francis Yangba oyo toza na ye na plateau awa toza déjà ko introduire invité na biso mais sans oublier toza aider na bras de Bumba oyo za derrière la caméra. Et puis tu as assisté à Coucou Pondé, bonjour prophète. Bonjour mon frère et Kibumba. Boni santé, boni monsala. Par la grâce de Dieu, ça va, nous avons sunga. Les familles vendues au diable. Wanande zalaki temo to utiko lobela moi mikole utiko le casque tozaka kuna. Oui, tozo évoluer car na temo wana ya na ba branche belé o efungola ka biso bana nzambe. Poto yeba bisika nini otokangami pe makamuni nezo tambola te poto. La fois passée to utai komona ndenge nini ya ba ristourne ba likelemba ba nini ko 5 mbongo tout et puis ba tumsusu na ba parcelle ndenge ni ba kangama et ba tumsusu pesa ba exemple le roi mutumsu akoza diwe na musala moko mais tango akoza ilo musala na suka ebsio pesa ga oza nango. Donc ba blog wana nyoso tu eza bato ya zoyi bata za bida captiver place moko boye. Oui oui. Voilà, lelo sikoyo bon avant to bato kendena on a mituna penza toko senga ete osunga biso na libondeli na bandeko bazotala bazala pe tokota penza na nguya molimo monsanto. Merci, te prier. Seigneur, merci la grâce opportunité accordée biso une fois de plus na Media lelo. Tika bandeko nyonso baza branché na émission yo. Et même ma connaissance kat na bango. Et connaissance soit s'arrêter na bango karaté mais va transmettre aussi aux autres. Seigneur basa la béni à travers ces messages. Saint-Esprit assisté biso du début à la fin. Au nyon seza yote nzambe na lola elongwa musika na biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Nabino Peo Bondeli Nabiso Elongo, merci Nzambe Apambola Bino, toyebi ete ezalaka bongo, libondeli ezalaka na tango te pe bazo senga biso ezala sans cesse donc ata ozotambola na okoki ko intercéder, okoki ko lobaka maloba ya malamu, okoki pe ko prophétiser pona vie na yo moko pe pona bana na yo eza malamu mingi ndenge makomi pezo yebisa biso que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, donc méditez-le jour et nuit. Alors prophète Nino Bombeli biso na journée lelo bananzambe ba pambo mananini. Tozo approfondir lelo na likambo tolobaki l'autre fois na thème tozo utiliser famille vendue au diable. To balobela ki la fois passée vendu réclamé. Mais si ko tozo lobela la réclamation. OK. Ça dit muto a tekama. Ça dit biloko nyonso ya yepe bateka. Azo vivre droit na été. Azo vivre un esclavagisme. Et muto az esclave a un droit te. A dépendre na bateau ba diriger. Et de manière à ce que tout le monde Joseph n'a pas cet exemple na l'autre fois dans le Joseph az étoile la famille na. So tali papa na bango na Genèse 49, Bible dit il a rassemblé tous ses fils Jacob. Il a prophétisé de bonnes paroles. Mais c'est fait que réalité à vie
et ça que Joseph bateka tant bateki étoile na ye eza ya grandeur ya munene ya lipamboli mais eloko nini arrivé na vie à Joseph ake se retrouver na ndaka Potiphar mwana musala ça dit batie na cour ya makambo yo etali à manger batie na cour ya makambo etali ba linge nyonso ba ménage nyonso andako et à comment on va proposition oyo pour que ememe liboso te mais pour zongi sesima donc famille était kama et muto était kama à vivre vie moko les contraires il y a on nzamba programmer na vie nae mais c'est quoi papa soki déjà token exemple à Joseph wana parce que ba mituna misusu ya boye to lingaka ngopo et koyi ko fungola ndeko moko ya zapeta musu na vie wana amen Joseph avait refusé cette proposition qui proposition ya kobima na mwasi ya Potiphar mais siko lelo eza bandeko na biso misusu bazo profiter pe na ba akuta ina ndeko mwasi moko akuta ina ndeko mwasi moko afungoleli makambu donc a pesa ka ba car ba nini donc ba proposition ndengo na siko mutandengo na pe ezaka vendu au diable papa eloko lobi papa eki nzamba pambolo pourquoi oyebi na vie mutu so aza ignorant makambo ebele. Pourtant, il y a un monde, moi, biloko na zomona ngo bozuya donc moins déjà que vie. Carrément c'est la vie de l'ignorance. OK. Muto a une vraie destinée na ya sazardara na n'importe comment. Pe muto a une information à ciel sur la terre. Il vivra toujours différent des autres. Il y a un moni Job à lobby malgré tout ce que je suis en train de vivre mais mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Parce que sur la terre, azo vivre soni mais dans les ciels bazo acclamer. Pourquoi pour que programmation ça bientôt pour la bénédiction na. Et Joseph m'a imposé vieux Zayete. Ndeko moko jigolo azotala fil azotala émission azoyoko kanda atamso avandina madame penanda. Te tolingi to laksaye que étoile na ye eleki musalo azosala. OK. Eza lokwa phénomène eza na Kinshasa comme na ngokuluna. Elaxinine. Ba pesi nzela te misala linzela. Ozwi lichette oboto la mutu téléphone à $50 mais soko sali musalo ko somba $100. Mais mon téléphone ka 50 on est même au na prison. Prison en Ezio 3 ans au Sambana noté. Il y a 50 mais attaqué en $10. Attaqué en $10. Peso tout ni lo ka sel nga meli na ngaka zododo amene chanvre donc vimoko alambi fufu suki. Aluk lobilisus. Zomono. Plus toujours approfondir na thème yo mon frère Eki parce que vie à biso ebele bana nzambe na vie à bato ebele za okangaba. Parce que mon abatu musu na vie loko nyoso malamu ou melaka te na nzela na ye. Pourquoi? Parce que bateka déjà. Etant bateki et loko bateki eza réclamé. Eza loko atoza na lopango to fandi mais lopango ngo c'était kama. Mukolo ba bimisa yo oyebite. Donc eloko nyoso ya malamu o eza ya mutu. O bateka est déjà moyen vivre bonheur nango ezate. Yango mona ndeko mususu 5 fois bakangela basela prédote. Au monde ndeko mususu 3 fois atteindre mariage mais ba mariage yango eza toujours na ba voix moko boye échec. Au monde ndeko mususu ba opérer une fois, 2 fois, 3e fois, ba continuer à opérer pourquoi sa vie est réclamée. Muto aza réclamé par le diable parce que bateka et pe bateka bilo nae moyen nae ya kobima. Eza lié ka na prière pe na délivrance. OK. Yango moni aspect moko elekaki na mboko Jéricho tangu nani Josué lobi na mboka oyo à cause ya ba faute na bino ba abomination na bino que mutu nyonso o akomeka ko construire na loi o ngana établir parce que mutu nyonso aza fort spirituellement mon frère Eki aza influent na famille pas influent na nation ba onde bakunda bibembe na famille oui pe influence na yesuki kaka te ya okunda bibembe influence neza même na maloba zomona influence neza même na maloba et maloba ya mutu a mokili o nyoso za influence spirituelle mais aga briser na souveraineté nzambe. OK. Donc moni mutu a lakeli yo mabe mutu a kolongo la malédiction na il faut la supérieur na esprit que mutu a lakeli yo mabe. Donc balobi mwana ya liboso Riben était maudit par son père Jacob. Mais quand Moïse est venu, il a commencé à bénir Riben. Pourquoi? Parce que Moïse était supérieur par rapport à Jacob. Tu comprends? Et la raison pour laquelle bandeko o nyonso bazande na ba famille eza vendu. Ba vivre bonheur ya vie na bangote mais ba vivre le contraire. Pourquoi? Jésus c'est un exemple.
il s'est sacrifié à la croix pour nous. Et biso lelo tozo vivre la victoire o ya emporté, yango biso tozo vivre nango. Et yango lobi na otika bino orphelinte, na otika bino accompagné dans Saint-Esprit à la consolateur parce que terre o bozo vivre. Il y a beaucoup de réalités, le diable a descendu avec une grande colère. Na ba Jean na ba colite na ye, bazo combattre destiné à battre. Et en réalité, on ne combat pas l'homme dans la chair, mais on combat l'homme par l'étoile. Yango Nzambe c'est Abraham compter le nombre des étoiles du ciel et le nombre des sables de la terre, comme sera ta postérité. C'est-à-dire, dans la vie et dans la génération, il y a des postérités de la terre, il y a aussi les postérités du ciel. C'est-à-dire, dans la zone de Mangana, il y a une postérité terrestre, mais il y a une postérité céleste. La raison pour laquelle Jésus a botami nandaka ba meme, mais toi, ne likolo. Ba toi, uti musika, ba olandai. Mais ça, bandeko musu lelo, étoile o ya vina bango, et ça vendu. Pour mutumoka na famille à cause ya bonheur na ye a teka famille. Et tant on attend ya Josué abi mutu nyonso a kotelema pour tonga ville na kata ville à Jéricho. Net boza désobéissant. En même temps boza na abomination. Kanda wana lokola sacrificateur ensemble. Na telemi koloba mutu nyonso a kotelema tonga. Mwana na liboso soka kufi. Tant azo cha fondement mi. Soka continuer jusqu'à arriver à cha portail mwana na suka osani akufa ezali mutumo telemi komone iel de Bethel abinonga il faut na défier malobo et yango nazoye sabana nzambe nyonso bazola na biso na tango yo ba défier ka maloba mutu aza influence spirituellement na ba juste na ba discours vente to persuasif. Tu comprends des termes moi comment la ça na lobi na yo nde ozaboye obota te ni les sans effet yo ko loba nanga elote o loba nanga yebi place bakunda mutolo nanga mama ata bakunda mutolo na yo liboso Saint Michel ata bakunda na Kingankati mais quand spirituellement oza forte yeba ke et quoi affecter yo ozomona nzamba ebisi David que hôtel na yo soki ezo pesé on vaincre banguna mais soki ezo pesé te roi moko ya Sodome roi Sodome a dit Abraham pesanga bato ngana peso richesse Abraham a dit je suis béni de toutes sortes de bénédictions célestes par Dieu tout-puissant parce que je bis le sang et je mangeais le pain zomona mais yo tango lo barani le sans effet parfois na yesu kutu ya 5% mais muto azoloka wana a une expérience ya kindoki ya 30 ans le nom de Jésus eza au-dessus ya ba kombo nyonso mais manière nini yo utiliser rango poza na victoire likola bato yo bazobundisa yo problème toza nango ignorance et hier de Bethel tant a telemi a défier maloba ya sacrificateur Josué azaki forte kanga bandi chaka fondement mwana ne alibosa seni akufi abandi ko continuer tel sous fondement mwana na ye asuka seni tant a placer porte mwana asuka seni akufi momona ke batu wana tant bazo vivre ba mort moko subite ba mort moko brusque ba mort moko prématuré nde toza ba famille mususu na bande komo na yebi ba dépassera 40 ans basuka na 38 ans 39 ans soki akufi na mot de tête te il faut akufa na tension soit akufi na tension te il faut soit par accident et nde na monaki misusu dernièrement na lopango o ya fandaka eza lopango ya famille ya lobi ke no bana noko ba uti mboka ba ofanda wa te ngam na droit na lupango alamuki na tongo amoni kaka likwanza moya muke na likolo akwanza ngo evimisi likolo sali rouge après evimisa likolo sali rouge ba bine non il faut luka basanza ba prier pona o eloko te ngaba kozwa ngate mais kokota mutakoti po lala ba ya olamuse akomi bembe akoza lupango pona olobani bato baza influent bateka bozwi ya famille bateka ape ba mapango ya famille ya omoneza même na ba parcelle vendu au diable et bato à Jéricho ba moni prophète Élisée ba ebisi mon Seigneur ba bengi mon Seigneur la ville est bonne le séjour est bon mais l'eau est mauvaise parce qu'il y a la mort et il y a la stérilité eza makambo mususu ata oza archipape atoza archibishop atoza prophète nzambe muto sala ngote na place na yo et tant que des prophètes nous pouvons prophétiser pour les gens
to sakola pona batu to mo sakola pona ngana sakola pona mais ça babiloko mon frère il faut oloba na musali ya nzambe fungola mutema na yo o avouer oloba iloko yebi yango moni bato ya Jericho balobi toko kanga munoko te to abasi kitoko na famille mais libala ezate na mwasi kitoko me bana na kenda ko libala nanga na botaka te na mwasi kitoko banana makamunyo surtout na ville eza bien mais mai eza mabe un prophète alobi bomemelanga mungwa abwaki yango na source bible lobi il a jeté dans la source donc to traiter makamu na étape te ba traiter makamu na source il faut y ba branche ni yo bimel muto azar na famille vendu au diable pas à réclamer a remarqué même si quoi na Londres à Paris à Canada ma lota kanda kuna bango bandova na ngaba ya bimara kuna alotanga école moko boatanga na mamelo ke yazaka na uniforme azalaka kuna na institut mikate avandaka kuna azaka kuna des fois tuna ndoto o na lota kezanine o ka bossa na ke ndoto za vie pese information spirituelle zo la sa position mutu ndenge ni nazo vivre et mutu aza réclamer abando constater même na vie na ye mutu aza réclamer mon frère qui même téléphone a sombi lelo ye mo ko panza et loko nyoso malamu na nzela na ye efandaka te téléphone ko panzana asombika lelo téléphone a cher iPhone bino mutu webi ba marque yango ebele iPhone asombi yango mais apanzango akozo mutuka lobi mais lelo panzani parce que ça réclamé souhait ya diable pe place ya bimeli ba un objectif moko faut bazongi c'est na zéro au remarqué azana poto asala batu bana ki chassa confiance soka tinda muke akotinda ba 6 ba 6 voitures ba camion minene mena nyoso wana eloko moko zwa ezate parfois muto ya sali confiance na ki na za gérant muto ngo pa misali patron na bato bana simanaye et tangu ya hôtel ma po loba po za grand frère atinda ki petit frère azo gérer maman hôtel ma et maman bandio loba yo lingo kabola famille likola biloko leki no mutazui donc na famille vendu au diable remarquer que vie a progression à vie et ezalate mutu abanda ko régresser soit azo tourner à rond ako betolo lisolo que non na simba $100,000 na simba $50,000 na simba $20,000 mais eloko osanango zate et na mutu aza réclamer na famille vendu au diable nena moni ndeko moko utaki potoyer uniquement kunda papa na bango asema munyoso eleki bien mais tango akomo kende akepa sali checking mais na aéroport papier passeport ba yebiso elongi eza yote oh comment expliquer ay même aéroport na lekaki ngamna yaki elongi eza yote mais elongi eza ngate comment elongi yango eza yanga discussion batie pembeni leta batie pembeni RLK batu ba décoller atika na Kinshasa ti lelo so tali vi na ye e koma mingi na coin ya veni na bloc ya bandal okafandi wana zo betali solo petit vieza mystique biso to sala ba kombo na ba minkili moto aza makasi na molimo te mo alongo eza physique ezate les pamboli ya na molimo nde apparaître na physique pourquoi toucher ba aspect wana pour te interpeller bandeko lelo oyo bato ebele foi na bango edimne lelo bato ebele prière na bango eza lisunde ezaki liboso te mon frère eki totika koluka nzambe te à cause mabe o tokutani nango parce que vie chrétienne eza période te c'est toute une vie et ba réalité spirituelle o to wuti nango pour toza ba bantu biso to mindele te toza ba bantu na kati ba bantu kindoki ezali okoloba ke non nga na croyaka nango te oui mais ça existe et tant que ça existe baspect ya sorcellerie na chaque famille eza ndenge moko te eza na ba famille oyo ba tekama déjà na ba génération eza na ba parcelle oyo déjà tekama déjà au mona mututi na âge à 50 ans a futela te azape na mwana te azape na mwasi te et loko diable tia kati na ye eza masturbation donc avant dans le pango ya famille azelaka na fin du mois ndako mo bafuta à $80 donc soit $80 on a les 5 mon pao abandi mon pao tiba les 11 et sili andoze la lusu les 5 okune roya
soit azozela bato poto batinda potango bakotinda ana branche na makambo oya yebike a utiliser mbongo wana après wana azongi ndenge ezalaka bakosele pe makambo ya voyage 5 fois 6 fois 7 fois ezotenir na mote parce que pourquoi parce que il y a la réclamation dans la famille vendue au diable aspect. Donc soyez na comprendre bien na thème na biso thème principal est la famille vendue au diable. Oui. Mais na kati ya famille vendue au diable les appels na ba individu au baza réclamer. Donc oui. yo siko na réclamation wana ato sali o mata ozozonga ato sali nini boye. Donc personnellement faut mutu payer moko aluka ndeni ya se sauver. Pour elo likambo ezo se répéter plusieurs fois na vie. Oza mwasi kitoko, obali alibale kufi. Obali alibale kufi. Obali alibale kufi. Avo condamner bato. Faut mitalate. Faut ça l'examen. Et à conscience na yo. Pourquoi boy? Et na wana nde tozonga na source. OK. Na famille na bimeli kota bo mama na biso. Eza ndengeni. Kota famille papa na biso. Eza ndengeni. Et tango ko analyser makambo wana nyonso on comprend le place ni problème ezali ba traiter un problème n'étape te mais ba traiter ngo na source et on a ba famille vendue au diable tozana bikolo mususu ondeti toyebi ba benga ngo bayanzi on mona déjà dès l'enfant mwasi mwana moko ya mwasi babalisa ye déjà ba on va rêver ça fort babalisa ye déjà et lokwa babalisa ye et qui Laurent au salaire musano mo ya bien à DG au gardé à $1,500 na yo au Zwindaku rendre ngo positionner privé ga ba DG ya ba engagement ba on ba tout ba connaissance na ba bilo à l'état nyonso ka ba connaissance na place ba compétence. OK. Donc ba na privé na privé papa Laurent. Na privé wana. Biso to bundi poto luka matricule à l'état na Congo to bundi pe na ba 9 ans pe na place mo bo na privé c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Ozomona. Ozindaku ofandi stable okomo projecter ce qu'on a bala. Otali fimo azoleka taille na ye. Eza taille basio yo se pela là-bas. Beauté na ye eza attirant. So otali na kabelo aza. Otali na piercing aza. Otali na tatouage aza. Ana critère basi nyonso bako tulate. Et olobi non on a proposé un mariage. Ça peut dire, bon, ce n'est pas un problème. Tobi me pas la biso. Au sali ba munyo sonné mobile la salaka. Au sali prédote, au sali mariage coutumier, au commune religieux, au conclu à enandako. Et au comment constater banda au balayi. Au lieu au mata, au bandi au kita. On s'est posé question en réalité. Et zanga, tu es à moi. Pourquoi? Parce que ben information les collabs moi je suis wana spirituellement aux anangote mais famille ya outi kombo nango akoyi ko balate pour mobali ba balisa na butu azali parce que mutu wana ya butu a bundisa yo oza physiquement pendant la journée yango mona ba handicap makambo ebele et komeli yo somona basala déjà délivrance o ya makambo na zo ebisa yo o mobali alobi ke na lala na mwasi nanga mais troisième personne ara olala na katikati na biso so na sutuki na mona wa mutute et tant basala nzambe ba ye na ndaku to sali prière to yo mona que la fille à question elle est dans la famille va vendue et maintenant to continue na processus ya délivrance et na processus ya délivrance noko mutazoloba ki na okendete poza mwasi nanga ba balisa ye bandaka kala. Peso remarquer ba pesa mwasi ba caractère moko azala consciente na bitumba o yaza nango na vie pour s'approfondir na nzambe mais andolanda makambo eza ba futilité on remarquer aza mwasi kitoko mayiba mobali mbongo na poche a mwasi kitoko na langage moko piquant. Pourquoi? Le fait qu'elle est réclamée, il faut ça na ba arme o et créer obstacle pour moi positionner na libala les alati. Zomona ba réalité wana na famille vendue au diable ezali yango tozo interpeller bana nzambe na makambo yo pour baluka nzambe na profondeur pour eza makambo eko kango 20 ans eko kango 30 ans eko kango 40 ans même toute ta vie yana batu même bakufa pe bakenda ndengo wana ayebi réalité vie azo vivre te nzambe abengi biso nyonso tout ozala ba super riche te
Mais la bénédiction de Dieu nous rend quand même stable dans tous les domaines parce que les institutions bibliques, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux, ils deviendront une seule chair. Et bien, lobby, Dieu bénira toute œuvre de tes mains. Donc, Moussala Oyo Sala, mon frère Eki, il faut pas mbolayo. Et manière et pas mbolayo, il faut rendre peu stable. Attends, toujours la mboka Oyo, et puis ça va tout chance, mais il y a un Dieu qui est au ciel. Oya pesa rabatu chance. Si go prophète na lobana na tuna na mutuna moko tant tozo beta lisolo ya famille vendue au diable. Est-ce que ça peut na pays vendu au diable pour nazo mona ba Congo penza na ba makana ba réalité na ngo mususu éviter ma beto malamu na libota nyos e banana nzela mutu moko. OK. Babeto malam na libote bandana nzela mutu moko. OK. Na yebiso loko moko. Président le défunt maréchal Mobutu. Alobagi loko moko après moi. Ça sera quoi? Le délige. Parce que malobana to longola ngona prière. Si ko sala constant malobana. Est-ce que tozo vivre pression na ngote? Interview moko pe Mobutu aloba bi même faire l'alliance avec les diables. Je vais le faire pour mon pays. Et pour dire que n'importe quoi, au Simba Zaïroate. Donc je me suis engagé. Je dois faire pour mon pays. Mais est-ce qu'il n'a pas fait? C'est ça. C'est ça. Et tant qu'il y a Longwe, président Désiré Laurent Kabila Aïe, à l'objet, la guerre sera longue et populaire. Et ça sera longue et populaire. Ça la constant. Il y a un nombre de morts qui fait plus de 12 millions de morts. Tango président Joseph Kabila Aye à l'objet, tout ça na 5 chantiers. 5 chantiers. Si le loto tomba. Voilà, tout le barat tonga même beaucoup batongaka et banara na bagri bagrio et no sentir so ngole ko. Yango loko na sepelaki, nango loko na sepelaki. Tango président Fachi a eu na pouvoir a sollicité qui basala nzambe pe a sa deraki makambo belé même na langage naé ezola que langage chrétien mais na lingi apé sa monopole na makambo nzambe to basala nzambe à 100%. Toyebi ke tokolo ba ke non mboko yo basala nzambe ba osala nini bango ba bebisa makambo so ekomi boelelo ya basala nzambe eza pena ndeko muso azolanda nga parfois zoloba abolongola makambo ya basala nzambe to moni makambo ebele nde na kenda na ndako moko boye bazo présenter batu babi oyo évangéliste Crispin oyo pasteur Sylvain oyo prophète Guy Fons nalinga kombo wana te natuni mama papa parce que ça la prophète moko escrokanga mbongo bon donc mama tilelo akoki mi s'appelle obiko nae pour prophète moko escroka mbongo opona koloba nini na esika mabeza bato malamu pe bazanga ati totika koluka nzambe te pona makambo tokutana nango na passé na biso aza nzambo a changeaka futur à venir à mutu pe a réparaka be rêve du passé. Voilà. Mon frère qui et logo na ko loba na bana nzambe ba s'interpeller na makambo to kuté na ngona famille to bunda fin que to s'en sortir famille ozana ngo ozo constater nini comment bobota mi set na famille yo moka obundaka batu nyonso na batalela kayo yo ka obundaka batanga yo balia yo bamela yo ne ozana poto so tinde logo te muto otanga zate muto olia zate to boite na chaque famille nzamba pierre ali pamoli na nzela mutu moko mais li pamoli on fait appel transgénérationnel tu comprends pour te dire quoi pour te dire que et qui yo zana famille to botami to za parfois 4 yo so peut sa solution à $1000 est-ce que nga il faut qu'on a bengo li na solution $50 il y a $50 ngana kopia solution mais yo pesi ya 1000 ndeko muso a pesi ya $30 ndeko muso a pesi ya $20 mais na ba famille au vandi au diable au mona ke mutu moko kaka il on appelle ça solution place 1000 eza après la solution place $10 ezangi après la solution place $30 ezangi au mona na niveau yo bobengi mutu a poto po boye biseke makala ezate poto lambela. So constater en gros ce sont des familles côté si ma côté ya wese et salifante. So tali
famille et une équipe à football. Si on a un meilleur joueur moko, ils ont passé pour atteindre la demi-finale, la finale, tout quart de finale. Donc famille et équipe pour chaque joueur faisant la compétence. Ou à défenseur la famille, ou à 3 dans la famille, ou à 9 dans la famille, ou à 10 dans la famille. Et Bible le bien on a mukanda Colossiens. La famille unie et soudée a la force de vaincre les diables. Mais la famille divisée ne peut pas vaincre les diables. Dans la famille vendue au diable, diable a divisé. Oka yana leki ba koma na diversité moko na sisaki famille moko boye na matonge ba obunda pona manga. Yaya na 60 ans, leki ana 45 ans. Ba obunda pona manga po yaya mutabuka ki ba manga abombi leki ake aliango. Bitumba o makile tangi. Pena lukina ye bango mibale mutu afutela azate. Yaya na 60 ans azoluka na fiancé. Leki azana 50 ans 45 ans azoluka pe fiancé. Et na bango mibale baluka basité ba vivre. Donc bana basité. Azbotité ape na moi na moi cité. Siko kanda wana nyonso et comme même okitela neve akoma osala wapi na orange azora moi salaire à bien ayo fana na lopango wana na mwasi na matsaka nzungu et comment créer ba problème. Pourquoi quand la famille est vendue, il n'y a pas la conscience, il y a le diable a dominé sur nous. Mais dans la zone de Mabandeko, Bazolanda Biso, Bible lobby la révélation claire des choses, dont la sagesse et l'intelligence au sein de l'église. Et Moutoua Zolanda message, Oyo, ils sont vraiment sensibles dans le Lukanzambe, dans le domaine ignonso, afin d'obtenir délivrance. Voilà. To lukanzambe na ba domaine nyonso pe to lukanzambe na sincérité nyonso po na koluka délivrance na biso mais to lingaki to soulever loko moko to komi déjà na suka émission na biso. Je pense que to zupenza matière révélée à travers cette émission et merci na yo prophète mais nga na otala ngo siko na aspect moko général na otala ngo kaka sou na côté famille te na komi otala ngo na côté pays penza pour on ata mususu amboka na biso moko boye batu bozui ba chance au kamba bo na éviter ceux qui balongola bino mitema so komi tam so PDG to DG. Vous pouvez imaginer mutu moko boye la type na cravate à pembe veste oza na Prado yonde PDG ya société XY mais ba jana yo 28 mois impayé. Toto bata 28 mois 8 mois impayé 8 mois oyo donc 1, 2, 3, 4, 5 mois, 8 mois, bafuta marate. Yo pozo sa fier au vandi na bureau na yo, au binga za PDG ya banane. C'est ça. Parce que wana za et comment on a nini pour muta comme en étape ndengwa. Aspect wana to za gouverneur o le kanao penza ville na yo eza nango ba fulu eza nango donc muta au parking ndenga lingi na habité pour comment on a niveau wana eza kana nini. To za problème mon frère Ricky. Donc il y a un domaine spirituel, et tous en a besoin de politique, tout là tu as besoin de parti politique, mais quand même Moutou asaka makambo malamu o aye koli pa kuti. Et toza na problème mo na mboka oyo. Toza na ba lignée na ba modèle te. Et Moutou na Moutou sala ndenge ya moni. Mais la majorité ya mitema ya ndenge wana. Ezaka mingi bato ba s'infiltrer na kan diable. Parce que je trouve anormal yo moko patron wana 10 voitures sans compter 10 oyo zanango ba kokibine na yo ba chéri na yo osombela bango mituko osombela bango bandaku mais bato baza na société ton entreprise oyo osombela ba makango wana ezapeka mbongo entreprise bango moni ba komaka na ba problème moko alongwe après un mois asali AVC. Alors moins après 2 mois à sali tension. Pourquoi? Batouana nyonso tang bazolela. Et loko ya bango parce que salaire muteza droit nae. Ils ont engagé mutoki nae, ils ont engagé vie nae. Et papa muso alongwa banda kaluka ti gare centrale makolo. Mais pour ça on onatra. Parce que mbongo wane bimaka yo sepelaka na yo ce ko ba 17 ozwi na salaire nae na prime nae on se retrouver na grand hôtel ozo melozolia terre na biso zo betelo maboko mais ciel ya d'accord na yo te
somona eza babiloko oyo to interpeller bandeko oyo parfois bazaka ba ignore papa salaire à mutu ezo engager vie à mutu yeba ke tango zo kanga salaire à mutu zo kanga vie à mutu et tango kanga vie à mutu ka mutu wana eloba e ganga un jour. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka, prophète Guy Francis, numéro de contact, surtout balimba zo ba éclaircissement mususu peut-être eloko moko eleke la kaye nanu azomo nango zo kendelo kwa makambo zo loba mais comme so toucher na point na été alinga tout na pe a obenga ndenge nini et puis biso to clôturer mission na biso. Merci bandeko balandi biso na émission numéro ngeza 00 243 81 50 111 61 00 243 81 50 111 61 ben éclaircissement aujourd'hui à travers émission te soro benginga na ko éclaircir yo yango et na ko approfondir yo na yango mais branche na biso ezalaki famille vendue au diable na baspect belé na touché o na touché te oza concerné nango sala lokwa bande kwa Jéricho basalaki ba poussani pembe na prophète ba bisiye vie les gens n'ont bien mais t'as la vie na biso makambo ezo marché te koyoka nzambe sonité so les gens na moto to ndenge bato mokili balobaka biso pe ba congolais tozolo ba mboka eza nango bien eza pe na richesse mais t'as la biso ba congolais photo téléma et délivrance à moto ya attend moto comme conscient pe tant moto téléma il faut to téléma et so moto téléma ne délivrance na makambo belé salama. Voilà. Merci beaucoup, chers amis internautes. Vraiment, merci Nabino Bozake Belé pour nous Hollanda émission Oyo. Yo peso ko pambo mina émission Oyo. Kozanga te kotinde la monde comme susu Oyo azalaka na Australie to na Guinée pour y pas bénéficier. Lokola yo pe pambo mi nango et ko sunga mingi et ndekope oyebi a pasara na ba situation Oyo mona ozara pe na souci na ye peut-être na ndenga vivaka. Tindela vidéo Oyo peut-être ko sunga ye bongo to kutani très prochainement ezalaki yabino équipe Bumba a présenté l'émission à Yambaki Bongo prophète Guy Francis Yamba oyo tozana na plateau et tozalaki assister na bras de Bumba pe na Kuku Ponde. Merci na équipe Mobimba ESP Media tokutani na mikolo ezali koya na biso tolobaka na suka émission na biso lokumu ezonge pa yao. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.